Merci Nabino Batouazou Bakou ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo na chaîne biso Libération et pai oyo to zala kaba Congo mani esika oto sasaka to panzaka esika oto kitara moto ya lemoloto et pai oyo to ali bongo ko conscientiser, ko mobiliser, ko sensibiliser ko longo la peuple congolais na bolema pe ko tchali tono na nzete po ete to benga yango malamu esika oto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pai oto ali bongo basinzili pour kobeta mbela ko lobatango loso ete ngongi ali mabe to telema tola tamola to moitumba et pai oyo to telema fermé fidèle pour la cause de la lycée quoi ya République démocratique du Congo na esika oyo to kundola katango no so maloba yanko ko la biso le laboraire o aloba la biso beche fuye ne laisser ni place que la mer passe ezui la monte religieuse. Merci encore une fois la fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement. La Bible va te l'émission du début jusqu'à la fin. Qu'on partage, qu'on like, qu'on tient commentaire. Bah si je suis pas j'aime. Boutique en Zambie alors là apambola tout et chacun. Merci encore une fois la Bible va te proposer sa fidélité. Penezu ezui endi mama molongo mobimba a penza tokoloba. Lelo tokoloba penza moi tokosimba bipai na bipai. Maye o ma koleka la République démocratique du Congo pe tokotia moi somoke. Il y a des komoko ya théâtre ya kalakala oyo ya mwana mboka sans souci persona makufakala pe poudre de chasse auta pe kotika biso yepe ami longo la ye asali mo ntubela moke ya koloba makambo etali bango la nzela ya bakisi na bango tokozwa yango mwa moke na nzela ya voice et puis tokolobela penza moi mingi ba festivité oyo pe kolobela pe bakambia ekolo Congo pe manso o ma koleka la République démocratique du Congo. Alors kabuya l'homme puissant tous on vidéo oyo soki ba ko sepa longo vraiment et ali pasipe mawa yako na République démocratique du Congo to ebite ngonga o to ko kende et ngonga lo lengeni ndeko langa talantango tango kato ko bala belo océan de la presse o azaka liboso la bino équipe technique mobimba na océan du Congo ba pesa biso espace oyo vraiment bandeko lango ezaka chona libération. Vous informer, c'est notre devoir. Et puis, na temps réel, ndenge tolobaka. Le biso pe tolobela kabilo makambo ya pole pe asiki siki oyo bato musu ba ko kolobate pe bosolo e bimaka ya libobele ya océan du Congo po ite bisika musu ko zo bosolo ya boité ya moto lobaka bo s'abonner pe botala biso. Mais nzambe moko ayebi, merci encore une fois la chabienne mama sociale. Kaka ndenge olendi sa kolobi boyali ya nzambe. Ata ko ba vie ko yate kasiboye ba yete ko toucher mitema ya bato. Merci na ba papa la ba maman ou pe ba ko landa biso pe ba ko ba ko sunga. Bande ko na ngai la lo na ntongo ya lelo Congo et connaître les sources catastrophe mais wana ezali suko mvulate et ali bongo accident monene oyo uti ko sala mapenza na pont maréchal wana biloso boye biango na entre Matadi donc et ça passe kabalo en plus tindi kapso na pont maréchal. N'habitez pas là-bas donc elle est bombe. N'habitez pas là-bas donc elle est mwanda. Tu habites pas là-bas donc elle est wapi banda ko zonga. Kabuya l'homme puissant yako na ba mabota. Vous voulez bomber biso plus de 200 plus de 250. Tikino lelo ba ko bimisa bibembe mawa makasi et lelo to connaître encore les sources. Na bande ko nyoso pe ba ko fina profiter na occasion o bipa biso bino bokolela. Océan du Congo, l'équipe Mobimba ya Océan du Congo, Tolobi Yako, Pamabota, on est ensemble, nous avons l'expérience. Kabouya Soro Kocha l'absolu, accident un temps dans la vie. On a voiture au besoin, on a besoin de panda, on peut pas les katia. Wapi? Mwana bébé c'est pas normal. Vraiment participer mawa na moni na bolandi la bokebi accident tongo la lelo vraiment epesi participer mawa kasi to kozwa pe mo vidéo moke oyo ya kosenga lisungi bobo mesano botela na famille oyo nini mama oyo uti ko ba na tongo la lelo botela mama katala makolo azana ndiko azaba pe azali na problème ya AVC azosenga lisungi na bato balika biso. Bote maman. Joyeux Noël. Joyeux Noël maman nangai. Ya pasi ndenge ozomonela. Ba. Tole ata eloko te.
ata eloko te ndenge tovande kaka banda mokili banda Noel ya tour oyo vraiment esukisi biso kaka ndenge tozovanda ndenge kaka na ngolu na nzambe mpona pema oyo apesi biso yango topesi ye merci me mpona makambo ya kolia eloko eza te nini bokoloba na bakonzi ya mboka par rapport ya situation oyo bino bobikaka ntango bozalaki bamama boboti biso na bonane oyo ya mbala oyo nini mpe bokoki koyebisa bango eloko nini bakoki kobongisa biso tozoloba boye batala nani biso ntango toboti bango baliaka me biso tokomi bamikolo tozolia te bokolamuka banda tongo ti butu okolia te bakanisa nani batala pe vi ya bamama oyo toboti bango bazosunga biso na eloko moko te bazosunga biso te batala nani population na bana na bango na biso bamama donc tozokoka te ngai nasengi boyi nzambe apesa bango mayele soki akopesa bango mayele batalaka pe nga naza na mutu awa bakata makolo soki otali ye okolela nana kosunga siko bango bazotala kaka ba oyo bakobakisa bango eloko soki okota ata na porte wana okolela banda tongo ata mai yati ya meli te siko bango bana toboti po basunga biso balobi bana baza lipamboli me epa na biso bana eza bilakeli ya mabe tokoki kokende. Merci bandeko na ngai bino bato bosungaka biso bato bozolanda biso na mikili nyonso vraiment totala nano lolenge mama Yesu bima atala yo président oyo alobaka te abandaka koloba paralysé akomi baba na supporter oyo moto akosunga nga aza te toza na famille te totikala na Yesu na bino bana bino botiki biso boyi vi ya boyi banda tongo eloko te ata mai ya pamba ameli te siko tokosuka wapi kolo akotuna bino bakonzi akotuna bino nazalaka na pasi bakataka nga makolo bosungaka ngai te mama nzambe apambola yo mama merci boyi tokosuka wapi siko bato bazolanda yo bandeko mpe basungaka nini okoki kolobala bango basunga ngai mpona mama naza na mutu te akosunga ngai leke na pasi mama na pasi ndeko te bandeko nde bino bana na ngai bango nde bakonzi baza bana bango nde batianga maboko mpona sunga bato oyo. Merci mama tokozonga balasi. Merci bandeko na ngai na banzi bolandi mama bino ba oya biso bosala mo eloko mpona mama ata kiti avandelaka ata kiti avandela nayebi ke boza ebele soki bosali bongo tozongi libote kozanga te kopambola bino mwa misolo te ya muki ata $50 apamba so bopesi mama balusa ta so mata makala po alesaka bango ekozala malamu naza na kondima ke tito silisa ne o 2023 le 31 mibale misato bosala nga don pola ya kopesa mama. Merci mama na kozongela bino soko yokelaka baninga mawa nzambe pe akoyokela bino mawa. Merci nzambe apambola bino. Merci. Bandeko ezui équipé pour la télé des États-Unis d'Amérique mana nangana kunya donangai papa mapasa kilata Big Daniel Ngenda mobile solo ya mbinga ya océan de la presse congolaise. Merci encore une fois na Charlie Chobo vraiment tous la poussa la bino bomo na kabaka ezako ela biso ebele lelo la kotambola nde tokuta na likambo ya boya ngoto lobi océan nzambe kaka onzamba lobi telema okuta na mona mususu kopesa ba mama missionnaire basonga oya bango baboti la chabienne ya bino yewana papa Michael papa Alfred na mama Clarisse mama Dolo a de Breno na Autriche mutomoko bien quoi mama Célestine mama nangai ya bino yewana azana pousa la bino vraiment ba mama missionnaire la plus rendez basi anguya baso batele makala likampe solution zwami papa nangai mapasa Charlie Chobo Big Daniel Ngenda petit frère Zola tu as la pour ça soutien la bino boyoki mama
bomoni bakaza na et puis bilomo botali pe vie donc ça la siko ke maman na yo ça la siko ke tata mwasi na yo ça la siko ke mama kulutu na yo bango wana bali na posa na aussi na kutambola nde tokutia na makambo pe nzamba alingaki ya biso ya océan du Congo tosunga bandeko na biso. Merci bandeko na ngai parce que pasi ezali pasi eza makasi la République démocratique du Congo malgré pasi na biso mais tobosa la pété ke esengeli tobunda parce que lelo ndenge na koloba boye bato babengi biso biso tokamwa siko on suppose que kimi yali na kati ya République démocratique du Congo na ndenge tokoke kosala maponami enrôlement bato bazomwa papier na bango oyo epesaka bango nzela po ete bake kopona oyo bango moto balingi tokolika ete la République démocratique du Mobimba bali bongo na kimia kasi lelo na este babomi na retour ba M23 bakosala mabe na mikolo mileki basoda babiso bakangaki mpe bilenge oyo mpe bakobenga bango mpo bakotala M23 kasi tokoyeba te etumba yango ekoti makambo ya politiko ya nyamu to mpe bakambi baye ekolo Kongo bakoloba na biso bosolo ekosala pasi na koyebisa bino ke tokokotola liso ata kolika moko te pamba te tokoyeba ete koto oyo bakambi bakoloba ete kimia moko te M23 mokei po ete bayi falanse balobi te bandeko na ngai likambo ya kolongola mongoloto oyo bango balobaki ete tango tokosoma mandoki bayebaka ete mandoki ali ye Congo kasi baboyi baparafe kuna ndenge balobaka lokota ali falanse ali Congo kasi bakele kokuta mandoki na M23 mindele bamonaki yango mwa lolenge te kasi tina ya bolongoli notification wana po ete bino bokoba kosomba bamandoki eyaki epai na bino moko eyali mpo bamoni ete balisi baye na kanza la République démocratique du Congo eyali ete mpo bamoni bilenge ya bayi congolais batelemaki bakeleki mpe balisi mpe basengi maboko bamoni ete balisi bandimi bafrançais bakoki longilima wana te bayi bamelika bakoki longilima wana te balobi na balisi kozwa biso Congo ekota likambo yango balisi mpenza balina mwa salite mpenza te lokola bakotindika bango kuna mpe bakotindika Congo nde omoni basali bongo kasi na nsima ya bolongoli makambo yango ya mokanda soki eza ya solo ndoki boni bosi bosombi mpe bokobundisa banani tokosenga ke Congolais inso afungola miso na ye na temps oyo nteke moko ya malonga moali te po ete soki bolatami bozwi te misolo miyali te ndeko na ngai tokotala liso la moto baoyo mpe batindelaka biso na Noel oyo epesi pasi tokomi kozela ntango mosusu mpe na suka mvula to bakosala tamo eloko kasi yo Congolais tomitala nzinga na biso mabe eyali pasi eyali toteleme biso banso po ete tobunda etumba ya solo mpe tosala maponami ya solo kosala maponami yali mabe te eyali likambo oyo esengeli okende osala yango po ete tozwa bonsomi kasi maponami tokosala yango lolenge kani lolenge oyo bakangi kote mosusu bakangi ekolo la biso mpe sika bino botelema bona bayete toye na maponami bandeko na ngai maponami ekosalama kasi tobunda liboso etumba tokomi benge bakongomani nyonso po ezala likambo teke bakangi bino to mpe bino bokelei kosanrole te Congolais nyonso okelei kosanrole kasi oyeba ete na tango yo sozwi mokanda na yo totalaka nini tokoki kosala po ete esengi na biso na yo tozala vigilant ndenge bolobaka lokota ya lifalanse kabo ya l'homme puissant na okenda nga na suka po tokokela sensibilisation tiela biso na video ya mona oyo bakangaki ye bana mpe ya bilenge oyo bazali kokenda na M23 bandeko ya biso bafardc bakangaki bango toyoka nini babandaki komotuna soki ekoleka. Habari yako? Jina yako nani? Olivier nani? Olivier Ndungute. Kwenu ni wapi? Huko Kabalekasha. Uliendaka kwa M23 siku gani? Ini semene.
Nani mwenye alikuita kule? Nani mwalinita? Kopeti mwanaitwa Ngabo mwalikuya. Kisha kiniuzia kaborobo kama karika zote, kisha kiniongoza sasa tuende kule. Akasema hasa Ngabo kule tende fanya nini? Niko naona tunawakia mwana nisiwe peke tuende. Nasi tuna kazi ngo twende kule. Mimi nikasema naona wao watoto ile tuna nia hapo. Uko na miaka ngapi? Kuna miaka 17. Kwa mtoto ya nani? Baba yako jina yake nani? Ndio jina yake Mugarukira. Na mama yako? Nyirabu nani? Sasa ulikuwa mu defense ya wapi kule kwa M23? Ulikuwa mu defense ya wapi kule kwa M23? Ulikuwa mu defense ya kunani? Ya kukabarozi. Ulikuwa ukabarozi? Mwale defense yenu mlikuwa na basoda ngapi? Ulikuwa na basoda. Mimi sikuwahesabu kata. Nilikuwa natafuta sema tulikuwa na basoda ngapi. Mimi nilihesabu na ni usubuhi nilihesabu ni wa 30. Ni wa 30. Kuko amo Banyarwanda ni bangapi? Wale basoda ya Rwanda, basoda ya Kagame. Basoda sikuwahesabu. Mimi nilihesabu ginzi. Lakini biko pale? Wale ba Rwanda wako pale. Biko mingi, biko kidogo? Wa kidogo mnachangia Bakongomani. Muko banachanga Banyarwanda na Bakongomani. Sasa biko banasema banakuya fanya nini huku? Shabaha yabo ni gani? Banakuya fanya nini huko? Banakuya wapiga. Banakuya tupiga. Sie ba FARDC. Sasa kwa gisi unaona nguvu za FARDC na nguvu za wale wenye biko pale. Batapiga kweli FARDC? Hawezi piga vinzi na waonaka. Mbo sasa ile msaada yenye iko inakuya ni ya Banyarwanda? Ni ya Banyarwanda. Ni ya Banyarwanda? Banasema sasa mwisho wabo watasimamia wapi ndio batosheke? Watasimamia Goma. Watasimamia Goma? Sasa kusimamia Goma ifo bapite huko, sinje ya Goma iko kule. Si Kibumba ndio banapashwa pita. Ngo wataanza piga Kichanga. Bakwe mwingine wote batoshe na bako naenda Goma na kule. Misato anzela ya singato huko zoete yango to huko belela ete bino banso boye ba ete mwana mboka Josué Lumumba alite na mikolo na maboko la biso na olenge to bunda ketumba asimba mina maboko ya bato mabe o ba ko nuka biso poete bakangisa biso monoko poete to sala mosala olenge longo banite yango to huko beta mbela bino pe bapanzisa ngo beta mbela bino pe bandeko la biso o bokoza na makoki bo benge bisika biso poete ba libérer Josué Lumumba tozali ko senga na bakambi oyo ya malamu te. Bon libéré Josué Lumumba po ete abundaka etumba na ye ya malamu, abundaka etumba ya malamu. Kasi mbele pe to ko senga na biso bato to ko bunde tumba. Bokeba na bato nyonso ba ko ya pene na bino. Bato nyonso ba ko ya pene na bino ko senga ete boza lisanga bali bato malamu te. Tango iso to ko loba ete bokeba. Pamba te na tango oyo bato babeto malamu ba ko pusa la pene na biso. Lokola to ko yeba te, to ali na thermomètre te ya ko tia kati na ba ko yeba o ali malamu o ali mabe pesa bobele. Yayo maboko tope bolingo boyo na bato boyo kana bango keba na bato bako ya pene tala mikolo mileki bato babenga ki mwana mboka Josué Lumumba alaki na bango batambola ki bakenaki makambo ya bamboso pe na sima na ngo bomoni ndenge nini baye kozwa mwana mboka tango biso to ko tambola nzambe tata kasi bandeko na ngai bozwa mwa toli ya mama Congo mobunde na bino pe molobe na bino océan de la presse congolaise oyo tango no satele maka assalamu alaikum mama ja pe ba musulman na ngai bipai biso ba mama ya moto mojali bozali ba mama missionnaire mama Celestine beta mbela penza benga bipai na bipai mwana wa yonde ko ayo mobali Joshua Kei mama bobeta mbela joli bisika nyonso bozali ba Désiré Botuna bandeko ba biso banso ba Charlie Chobo ba papa nanga apo bandeko la ngai ba Daniel Ngenda ba petit frère Zola ba petite sœur bino banso ba juka na France papa Alfred boye ba ete ya biso ndeko Josué Lumumba le sang Lumumba ye wana ba mokangaki ye akei pona nini etumba maye akokende bisika biso kokota koluka bobele révolution koluka bobele Congo zo bonsomi bobango koluka bobele congolais ali ya malamu kasi bobele congolais azali ko yako sata mandeko na ye ko benga ye yaka etumba lo ezali malamu yaka tokende boyango na ali ko beta mbela na bino banso to bako bunde la République démocratique du Congo na solo tozali koluka végétarien te to ali koluka te bato bacha biso soki lolenge nini te
to bunda na lolenge ya milimo ya bankoko na milimo ya mvuluzi kimbangu na molimo ya mama kimpavita na milimo ya bansetre na biso pe bankumu na biso so batika biso pe ya Yesu Kristo pe ya Nzambe tata o bako kamba biso nde koko bima libanda te po ete sika mususu yo batami ya lesi ko mutako yeba kozwa ote tango yoko kena bato mususu bako luko ba o bako luka pouvoir no lolenge ya mabe eli pe na bilenge misusu bali na kata komba kasi bako bunda na bosolo te bango balingi bacha bango ka bango balingi ba mono bango po ete ba pesa bango misolo balia pe basala mosala mazamu kasi biso toko bundira Kongo na lolenge longo bani to tika la bobele lolenge wana Nzamba bosala ka ba oyete Nzamba lobi soki boyokeli ngai te boyi kontimanga lelo matama banga ekoyembela ngai ça veut dire Nzambe azali na makoki ya kopesa biso oyo biso tokolinga te kasi oyo alingi na nzela biso soki tokoyoka ye pe tokotosa ye mwana mboka Josué Lumumba asimba mina maboka bato mabe mama yelo pe papa langa Toussaint kilata na ngai vraiment papa langa na Toulouse Emmanuel papa mapasa bino baso ba oya biso boye ba ete biso na kati ya lisanga na biso to ali bongo na pasi po ete moko wa biso na kombo ya Josué Lumumba oyo atele makapo na kobunda itumba na ligne ya papa Lumumba les amis de son Lumumba mouvement citoyen na ye nyoso eko bele na minute to ko joate yango to lobi botika Josué Lumumba bombimisa ye que vive Josué Lumumba que vive Josué Lumumba que vive Josué Lumumba to na posa botika ye na lombango yango na to liko bena mwana mboka Bruno Mimbenga akimaki pe na lombango kokele kokota bisiko to kotaka kokele koluka poete toyeba nini to ko sala ponde ko abima to komela tango bozoluka mapona mbalik mulopo tikino lelo bali bobena boloko to lingi lik mulopo abima to lingi bande ko la biso bokanga bango pona komba o eza noble ba ko bundira bosolo ya République démocratique du Congo mwana mboka Chilo Mboto sengi na yo bimisa bango ba bima pamba te bato oyo sengeli ko kanga lokwa ba vidi chimanga o kotika bango bato bazoki bambongo bato bazu bambonga leta bato bazu bambonga rame bato ba leba mbongo lokwa ba kibasa o kotika bango boni ko kanga bato ba ko bunda komba oyo yo bundaki tikino lelo Congo yali malamu te boni yo ko kanga bato ba bundaki ne etumba boni yo lingi to lobate na tango yo lobaki est-ce que mboki yali malamu soki mboki yali malamu boni melio oyo ezali komonana boni lo lenge ya makambo ezali kosala na mboka oyo est-ce que c'est salama soki mboki yali malamu tokoyeba yango lo lenge ba Rwandais ba kolongo la Congo pe tokocha mir ndenge mwana mboka muzitu autaki kopesa makanisi maye tika Nzambe abatela biso que vive Lumumba que vive Lumumba que vive Lumumba matondo na bino banso merci na Kabuya merci na Moïse Ngombi merci na Dalida Bayoko merci na DS Bayoko merci na Florence ya Matondo Bido merci na Mamour d'Angola, merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique, Pessango Mokondi Pare, l'émission Babiso, prompt rétablissement na poète Nzoto Ningani, bana la gloire de l'éternel, Tikan Fumu, abatté la biso nyonso pe kolo azana biso, tokozo Lumumba, pe bino bandeko la biso, bobele la poète mwana mboka depuis mokolo ya misato azali elongo na bisote, asimba mina maboko ya baboto lipe baboto liye oyaye téléphone et pour tout le monde Nzambe à son Congo, que vive la République démocratique du Congo, que vive la guerre pour la libération de notre pays et liberté d'expression. Et tout le monde a revendiqué le droit. Et ceux qui sont arrêtés, Ngainabino, Tokokuta la Misusu, pour nous communiquer la Makambo Sikakasio Congolais. Zalamaye.